Congo Liziba TV. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 Ngata na mona grâce te mona biki ya moko singa oto eloko nini nzambe na muto o mate skale misisa vers déjà bimi boye na nzoto. Combien de fois maman na bango ya kozwa baloso na ndako ya Karine mafuta na ndako ya Karine. Oyo yibela ye. Onga lelo nga na tubeli masumu na nga onga na yibela ye. Grâce te mo alinga ka mobali ya bato. Bato ba betaka ye, bato ba betaka ye, princesse. Camarade na ye, nene ya. Ah OK. Les bêta grâce témoin. Pas nini. Karine ndeka pesa moi no confiance. On dirait que tu as que ma bête un jour. Parce que le jour na solo là na papa wana na ba raté qui a eza yende mobile muto azolinga la baronne. Yeso papa na bengi grâce témoin nana ndaku. Nana Myriam boni la baronne. Ya zaten ake kotambola. Hey, wana sikokoti wana ndumba munene ozoka ndumba matiki 00 pana pour faire à mesure ko ka ba message à bongo azo dégoûter sina ndinga yake olinga grâce te abimaka na papa wana na ndaku ya Karine Mokonzi atika lo sala grâce te mon abete apporter toujours na beauté manene ti ya nyoso ndinga zala nebi ke lelo ata lelo te lobby grâce te mo babilo ko sala o eza na kaka ba to sala ba to ba mona biso lobby ozonga na makolo Karine parce que Karine sala ma bete abimi saka ndinga ba no bwaka ba voice ba ndeko loba ke o na koloba ndenge to aloba kango te pourquoi ba vérité. On est là branché ce côté, suivez ce Congo Liziba TV, votre nom merci à Rente Moribo, la belle seconde de la presse. Maintenant, sur Benyangan et l'âme ne peut être trop. Un grand merci à mon caméraman Jonathan. Merci beaucoup à Fabrice Boukaka, garçon Slim, mon privé. Merci beaucoup à maintenant sur mon Congo Liziba. Merci beaucoup à mon chéri Gatskebi. Tantôt, j'ai en direct de Bruxelles, le lobby, une des bases. Le Taliban. Merci beaucoup à l'opinion sur mon Congo Liziba. Actualité oblige. Quand les autres sont Internet c'est aux églises malgré ces églises quand nous allons la Bible gratuité qu'on en a ben on te bête ma solo to zonga moi si ma to ko taper liboso na meya ma poule en personne balobi moi c'est kitoko wapi rapidement je dis bonjour meya ma poule bonjour Maureen Bola bonjour na comment ba fan tout ya Congo Liziba merci na bino vraiment pour bolingo yambanga trop donc bon mais ça na biso ka bongo dio obaji batla balemba ngometo ya kaka biso de batu balemba na biso ma e kozanga akate merci beaucoup à BBC Simbio babina kwa Ethiopie salon ezawana tekewe eza place biso to ya ko se retrouver quoi Gilles de Game muto sala nga tout le temps suki ya malonga merci beaucoup à Hercule m'envoie tout ba bon retour hein babi moi à London City, il y a tant à London City, Hercule les m'envoie tout, je te salue. Merci beaucoup à Chakor Moukoko, hein, je te salue et toi aussi. Merci beaucoup à Ige depuis Suisse, ma famille, surtout il y a Myriam, ma poule, nazo mon abino, vous a tellement aidé et n'allez bino trop, il y a des gars, les lots, bah qu'est-ce que c'est yo? Réponse c'est toujours rien comme d'habitude. Merci beaucoup à Fabrice Boukaka mon privé, merci beaucoup à Elraï mon papouche balobi, moi ça l'a ya Kati. Et merci beaucoup à Lekechou hein. Lekechou qui vit pas à Lekechou. Alors puis la lemina la lina raté. Femme ça na biso ga bon. Amna libiloté. Biso siko peto lingena nko. Merci beaucoup à Lekechou. Voilà donc bien tout côté ma soeur, monsieur des phénomènes musiciens, on a été que la partie pour que la fasse mais sa production tout le monde a image moi ko solo mine ba ka to moni. Jessica Baliba ben millier na ma vidéo bazwa ki wana ta que peu chroniqueuse au mon vidéo na comment ouais et ça là passé comme on a image ya star moko ya mboka na biso pe aza icon ya mboka na biso kala tozala ki liboso na ba papa wemba ba génération na les lotang ba vieux bozi bien sûr bazali mais batu bosa vraiment fierté ya mboka na biso c'est ba Koffi Olomide wana et les lotang bino moko atako to ba sincère bozo ya soi-disant na plante na bino oboya okanga mutu bino moko bozo ntima bo filmer bozo image bobo kana YouTube et ça les biso vraiment pas si makasi et
tout le temps na lingoloba pourquoi biso tout le monde a ba makamboleka na ba Nigérien na ba Amérique ba pe bazana ba musicien tout le monde a rangoté tout le monde a ba Rihanna ba sala même ba spectacle na bango au moni Rihanna binde na zabo il fallait na se déguiser na tika la nuit devant bateau bon bazala na sensibilité bazala na yango mais sikoyo tant tozomona ke ataku to Kofi ayebi ke na place en musala na ye musala nyonso zalaka na ndenge na ngomori no monde yo sala musala na oboy ayebi ke ndeza bo ifale na loba boy ngane za bo ifale na sala ka boy na sala ka boy otika na idole na yo kwa Kofi Olomide aza ekona mboka na biso ata soki bomoni okazuli kambu moko boye ko oyo ekoko lekela mayela ba il faut aller bo se contrôler na bo tala moto bino bozolinga bo humilier et ça les biso pasi ba konza mboka bazali en tout cas vraiment likambo Kofi Olomide o bati kango boyete parce que Kofi Olomide abomaki mutute Kofi Olomide afingi mutute Kofi Olomide soki ezaka ke makambo sensible et sala ki ebongo il fallait yépe apporter bango plainte parce que eza kombo na ye au moni monde entier batali yango nde débat wana saleme na kati ya voiture ezaka te ba congolais non parce que to bandolo ba mutu wana putu na ka vwana yabi yozolo ba yonde nani awa na minicho yo oza mutu simple lo bon aza na mutu simple Kofi Olomide aza na simple mutu kandi mutu anda lobaki omutanga ba kana bon to yebite wana sko biso nya se bando lekela biso comme ça zaleli kambu moko boye azale na problème na Kofi penze bando senga ka ba bilo mwa bongo en tout cas les grands mopao avec tout le respect auquel on a appelé ça musicien, respect on a appelé ça na la fierté en boka na biso Kofi Olomide il fallait pe atika dossier oyo et kendeka boité yeso ki ke basisi makamone Kofi Olomide fala telema alande la zonga na droit ndenge penza bato wana eza humiliation oyo eza inacceptable ba humilier penza oyo ozoka mutu ke bazo comme c'est le roi moi muke devant batou public monde mobimba batali yango to sepeli nango te Kofi Olomide landela nini na soka bimi soki eza na batou baza derrière makambo Kofi Olomide o ba se cacher ki babando kansenet baza suite fin ba onde bazo décider la loi bango pe ba kobima po biso to sala fierté ya ba musicien na biso soto ki bango na likambo mo bo fallait to ya to défendre bango bon les grands mots comme Sindingo Lobaki et ça les biso passe il y a un moment qui n'a pas sécurité et quand les grands mots koko kende boité il fallait bazon ça vraiment justice na sima il y a pas vraiment valé azon qui s'appelle moi bo qui bo dignité na wana o ya perdre na 2 jours donc c'est ça voilà donc merci à Karine Mokondi la baronne mondiale la bicolo autorité morale de Makam merci à Jaël madame merci beaucoup à Phil Laura la taille kita vous te beta masolo kandi qui est meilleur mapula na habité aux temps et on vend dans la Karine vous avez la Karine vous pensez peu bon temps et belé na Karine mais to quand moi to moni rendre ya grâce témo na Karine Mokondi ngezonga et comme que bazo wele la mobali prince ya wele bazo wele la mobali ye na Karine Mokondi ye na épargne na salle d'émission alors bi ceux qui prince ya wele ba yeba na Karine pourquoi Karine a mis sa image à kala temps à salle d'émission abimi sa photo ya sikoyo ou bien prince ya wela beng c'est les États-Unis pas prouvé que ba na Karine en tout cas et merci beaucoup Rabiro bafanya so bozolanda ngai omoni wana eza na kama kama mikimiki otoloba toujours so ke to vanda na bato te ba kozala moi reconnaissante ata moi ndambu moi muke atozala no mabe na yo luka koza ata moi vérité moi muke moi si ya weli atanga mo Myriam nanga na grâce temo to ebele pa Karine c'est un ami à Karine au moins ba monyo so tinandi ba sala ba chantage oh oyebi kingani oyebele na sima Karine voilà ozoyoka bango bazala ki grâce azale pas grâce mbizi ayembe prince ya welité ayeba ki ete ezala ata bato mosusu boye Karine moko au moins ayebise kotela na nini oyo talela moto oyo salelanga boyeboye na boye akangi kombo nde lelo po oyebi motu wana mais soko oyebelaki ngai nakokoza na yebi motu mo na nsima no mori ata lelo tosolola na tifaka naloba na yebelaki na nzela na nga moko non grâce te moyebeli prince ya weli na nsima Karine soki motu ke oyebani na ye après wana ayobota volonté mo soit disant mo États-Unis ndenge ozolobaki ye Là-bas, à États-Unis, mon père, il y a mon cousin, les États-Unis, c'est faux.
Karine a devoir qui aux États-Unis et mon comprend c'est ouais la bien comme à la connaissance ne sont quand dans mobile il y a Karine. Oh, il y a dans linga ça net qui bomba na Karine. Mais Simbatin, au moni ba fan nyonso vraiment on la bonne. Au moni ba nyonso ba Hollande biso. Toi tu vas vivre na c'est hypocrisie. Au moni bato batala biso lelo tango yo leki déjà obike morina na za boy morina boya boy. Est-ce que na mitu ya bato? Lobi suso ye olekite ngana lobe morina boete etikali peka na mitu ya bato omoni grâce temo en tout cas ndeko nanga mwasi oza place yozolo akoko luka sala ba guerre na bato mususu mais pas na Karine Mokonzi kol tant grâce temo alongwaki ngai biseke na bio moni poza bien na vie muto ala ki sondingo bien sûr obande ko sala na yo obande abande sala pas grâce mbizi et tout tant okuta na Karine na l'action de baloba ka mbisi abande pesa ombisité à l'action moni grâce il faut le kana canal à muto pose aboye pour réussir ta la beta muto matolo et petit na ngai pose ne bongo grâce il faut la za ndambo reconnaissance moment mu ki avandi penza boabi attention na ofinga na ngai na ofinga na se ya ignorance mais na ngai na simate ya caméra liboso caméra na ko ofinga na nga Karine mais si ma caméra na loba aza fimo battante sa bundi po na ngai na ebi ngata na combien pas Karine moi je connais grâce na yebel grâce pas Karine na kuti Karine na bata ya pasi na bata nyonso azale na ngo mais a supporter grâce témoin ba grâce temo tele loba omona grâce temo oleki na TV o tcheni nya couleur o zui micro o fingi Karine Mokonzi bien sûr ozoluka na succès ozoluka kama be ya Karine yebana e ko yebana no mena katsa motema na ye ngande to vanda na Karine na grâce temo na nani mutu nde omoni biso nde tozabwe mutu azanga mabete morin to vanda na yo to vanda na kekutu musikate même atali paso ya ngai tina lâche ni marque je salue toko zata to vanda kana ye naza pe na babilo mobo onga na sepelate ya salaka o ye pa za babilo mobo eteke asalaka ngana sepelaka na yango ozomona mutu nyonso za mabe na ye yo kansingana ne mape to kanga na kabinemi te toza batu toko beba na Myriam boina boba finga c'est normal mais exacte que atakutu mtongo sala o mabe ponga na mona na mabe o Karine sala eti mais finalement zaki non nini akomatina ndako Karine akomuvana ndako Karine poto yebi na finga Karine non grâce mise akomatina ndako Karine ndenge ni bayaka ndenge ni yovana ndako Karine grâce te moi bande obela grâce te moi zala vraiment gravement abande ko bela il faut pas opérer au moins place Karine abandova na lingwa au l'équipe première parcelle deuxième parcelle troisième hôpital Mwezala ki wana ya munene dispensaire hôpital dispensaire te les kaka veni wana ya Karine wana kato desko Karine bakutana na grâce pas avec ko lali pa Karine Monica camarade ba kina camarade na afi divine plutôt afi hein sorry ba kina divine kunto banyo betele la baronne tala mutasengela mwana na ba pardon par Karine Mokonzi c'est divine ozoyoka divine abandi ko expliquer la baronne tala za petit na yo malgré ko finga tala kutazo bela za gravement bisika wa salaka batwana bandimi balingite ba soutenir ye boye na boye Karine obi Karine za munoko ya caméra Karine azana NT Karine akokoli na mutute ndazwa grâce témoin avane na ndaku eleki 3 jours au même kamona oloba Dieu me voit eleki 3 jours grâce témoin kanga en même temps déjà zalé na maladie na ye Karine amene l'hôpital bona ngana oyeba so Karine a dépensé bambongo miki banini Karine kokendo soko la grâce témoin l'hôpital d'un niveau Karine abimisa mbongo na $800 il y a des jeunes filles le roi Bino a gagné ni combien de promotions grâce témoin salé la Karine au Bino bo yebi ya monde sala komba Karine Mokonzi aya kokuta enani la baronne yaya Karine kana mabena ye wana mo pe mai ezate Karine o matana bidon ya mai azale so na deuxième niveau so troisième niveau pona soko la grâce témoin ozoyoka
non que non malembe pour ba tout ba comprendre on ba mambana te mais c'est trop ya moi expliquer oui ya on dit pour ba comprendre que RT to omoni mutu mo zo lingo bimisaka mutu ba be omoni biti ya grâce te moi aya ko vandele pas Karine maman ya ba grâce aye pikutu nda pa Karine yana kozwa mwana te azaleki na yo fanda na ye talaboye siko tout le temps oh grâce à fanda kiwana Karine somba miliki Karine somba savant Karine somba loso Karine ana domestique Karine ana nyonso grâce à simba ke loko te peut-être on a contribué na provision côté ndeko na nga ya moi si je te jure na yebi provision on ngana grâce te moto somba ba jour à souka avant grâce à l'eau Karine tango ba ndosa la ba miliki neto comment na désordre akomo pime biso miliki akanga ba miliki na ochele bino na kopo ye mo zisu miliki ana melo mo kande ba batu bavanda na ndako ambiance bongo ezanga te kati ma te biso pe fato somba ba miliki na biso grâce te mo somba linda moko ya miliki grâce te mo vanda kuna omoni courage soke ye nanga neto chema ko likolo ya mesa boy la baronne facture yaki biloko bokolamba akokontele bino misuni na zone te tellement moneke to komé ko lia trop abi bokolamba 10 panzi omoni to vanda na mwana mwasi ya batu wana to tikalo zena mabete to tikalo sala eloko ngano te na tikalo remarquer na mabe moko boy omoni di grâce te moya ki okomana mais lelo oyo yo grâce te soit disons longwe pa Karine le capo zataka moi ba bien fait na wa sala mukepo na yo avant son ndako na ye aberja yo eloko tozo bimisata 50 francs te yo ke ndo vanda ta et pas camarade mo bolelo na Kinshasa o ka so boye so te il fallait contribuer o pesa maman wa mai mambo wa courant moi nini a contribuer te mais akina ba chance na bino boyo kele bazua ba chance nini ba chance net ya nini bobi sa mutuka o grâce te mo somba azalena ba chance n'est pas Karine Mokonzi somba ki ne mutuka na été so lelo yo soma mutuka na alongwe pa Karine Mokonzi mutu nyonso azala ezala tamoro boy olingi o gagner loko mobo e kokoma kaka voilà loko les allait temps ya grâce te moté e koka ki pété que grâce te mo lelo za na moi catch na wana lelo ze opportunité sombi yango libanda so diza batindeli yo ezete ke omona Karine e boele na yo kanisa tabola mwa mutu omoni nzambo yalo ba mama bango aza pasteur te assemble la makasi te oui abi mama bango aza ma pasteur OK ata kuta ma pasteur o bolamo Karine asalela mwana na eso diza yende ba elikaka ye mwana zo ke éducation papa na ya mama na ye ke Karine ne baloba Karine aza Karine ne ya zo ke éducation mama na ko banda ko l'accepter grâce na ngai talo sala boy na bimisa 50 francs te na sala boy o vandi pas mutu donc na opération ba bloko na futa Karine ta futa ba bloko na quand je dis l'autre côté il y a l'autre côté ngato na mona grâce te mona biki ya ko singa oto no ko nini nzabe na mutu o mate escalier misisa vers déjà bimi boy na nzoto bino bo sala ke mabe bo kate suki bo kate ke suki kwani omoni Johanna Nathalie na nini na page na elle c'est qui bon omoni batu musuba ya ka ko boma moto ba musuba ya ko police Karine Mokonzi atikala omoni makambo na oloba oyo tozala na ba problème bokani je sali ba problème bokani ba roza ba ebi makambo grâce te mo alinga ka mobali ya bato ba beta ka e princesse camarade na ye nene ya OK le bato ba beta grâce te mo ba panza ye téléphone Karine a telemi boy Karine tu ko tala pa bi mais on son a bina côté la grâce te mo est-ce que Karine ta tinda ki a rotinda nini Karine a rotinda neti nini ouais Karine a tinde lo côté nande ba beta o te grâce te mo alini mo ba ya boy boy et si le leki to banda boy papa mo utika tanga ye Karine papa na sko asutukela Karine au moins papa bon na mona la baronne la baronne ouais ba yo benga Karine na boy na ko tuko kelo tenga na kele te bona nga bité il faut que na ba nene ya to banzo ko lo batte Karine il faut que Karine na nyate mote eke kana castel nga bi
Nepsi nene na bi kwa nini Karine ndeka pesa mwana confiance. On dirait que tu sala ke mabete un jour maloba na nganga yo. Papa maman grâce te mobaki. Car au monde Karine wana moi 3000 ebi makana pete boy. 5000 papa na bato kabele mbongo eloko te. Ouais. Na moni bongo papa na tika loza mobali ya Karine te. Ouais. Mabande ko linga Karine au fur et à mesure so ba vandi peut-être to yeba kite o linga ki. Mo ba 3000 les obima mo ba 2000 les obima na pete kabo. Yesko yo yiba numéro siko ya mutu wana. Omoni bwana ndaku. Yana nga. Vous vendez pas mutu. Vous vendez ce que pas mutu. OK. Au moins le problème c'est quoi? Ngai na koko lo bakena mabe parce que naza mabe parce que le jour na solo la na papa wana na ba raté qui eza yende mobile mutu azolinga la baronne. Oyoki. A passer quoi papa? Ah OK. Yeso papa na bengi grâce te moza nana ndaku. Nana Myriam boni la baronne. Ya zaten ate ko tambola. Eh wana siko koti wana ndumba munene. Oh. Ozoka wana siko yo vandi. Ako c'est la papa ngo makamba. Ako c'est la baronne makamba. OK. Wana siko ndumba munene ozoka ndumba matiki 00. Mutana pasenga pe Myriam. Pasenga Myriam boni. La baronne azana ngabi azate abimi. Bozana ngabi tosaka na grâce temo. Moni wana continuer ma solo na chambre. Papa na pour faire à mesure qu'on a un message à bongo. Ils ont dégoûté peka. Ils ont dégoûté. C'est un dingue qui linga grâce te. Grâce à bimakana papa o, abimakana papa wana na ndaku ya Karine Mokonzi. So ki papa na bengiye yakana flat bobo. O mona grâce o na ki mobile na ngaya ye aza awa na ke boy na boy. Weka babilo Karine peut me contrôler ezate. Au moins on mutake pas tout le monde mutaka akomokanisa mwanda pour grâce à qui ni le côté mutakomokanisa mambo wandaku ba loko ani zuta ah biso siko to yoza mo be ko mutu mo babanda tamala papa na Augustin Ouais. ayo yabi ah mais bino nde bozande ni na Karine mais muto alinga Karine mais to mona olinga sous grâce te mo eka baba kamuninga tambo batuna grâce te monazo so mwana wana zandoki omoni mwana na asala somme la baronne naïbite ngasiko nazo côté la ka grâce ngabi la baronne te tu vanda kana grâce boye na boye Donc alors so na père ngo oyeba na solo la pena inga pena yeba na ngate ke ezaye OK. ozoyoka la baronne te mutuana et papa nani bo na yebi yete na zala na numéro na ete mama kaka nene ya wana abimela biso erni 6h grâcement yozo bimana papa mama lokwa na saba g muta kata grâce te mosuki nene ya muta beta grâce te mona ndako Karine se nene ya o lelo mama ya grâce te mo longolela nene ya bilamba na misu na ngana e pa na bango na nini na nini oyo na nini na kota sandu wana mama ba grâce na loa alongolela nene ya bilamba grâce te mo bingai tina ko sala ka nene ya kama be mkolo moko babiloko ya salingai muta beta ye na ndapa akateke sur na lichette na mbeli mama zela kasi na expliquer yo papa ba ko mama to banjo luka numéro na kutu la baronne omoni ko bozate mama to kotis ko na WhatsApp lo kwa nzambe to banjo tala ba profil la WhatsApp tuna nga komana Renaissance oh makambo ezali minene akome fibo akomie Renaissance biso pe siko totala tomoni la profili ya mutu tobeta boye numéro ya mutu wana Karine na simbi mutu kota na ba message ondima te
kombo ya Karine ndenga sala ka kindumba Karine abima Karine sala ka boy Karine azano ki muto abakisi muto nini Karine akotaka ba maison Karine ba message siko ya bongo tindela papa wani tina suka papa na ce que ça bon il fallait na zaka musika na ye ponga na ye ekosimba lisusu parce que Karine mona ba message na Karine banjo au moins ko lekela ya ko lekela grâce ninyo nga pesa rote na ba crédit na benga mwana crédit wa jeune fille so ba chelinga crédit ya $10 bo cheli ya $5 jusqu'à bando kitsa biso sa cheli gaste mo ya $5 nga chelinga ya 5,000 omoni bozangi loko te ba mapa na biso to bando lia ba mapo ya 200 te boke na supermarché bo somba ba mapa wana 1200 wana na ndaku akokipe te siko muta sale loko bongo nene ya simba fimbu na oye biso ba beta ya lagonia eyo mona Karine atelema bigresse te momoni lelo okobima na ndaku na ngana omoi mabolongo na ngayo sona okosa ata nzamba likolo apili ofukamela na Karine la baronne mutu na yo abi Myriam mwana koboma nga omoni penza na sapongi boye omoni siko ba action ya bongo il faut que ozana moi vérité omoni to loba vérité te garder monoko na yo omo so dit que na loba vérité te ke pona boye na sala Karine boye garder monoko na yo otika ngo kimia po tango bato bakomona bo bakotunu pe lokote mais yo sali mutu mabe na ndaku na ye tala betape nyonso nga na leki lelo o banjo benga Karine mabe nene ya oya betaka ya kata e basuka sala nyonso bakoma bimise malamu à plus forte combien de fois oh ya bando il sango moni Myriam ko bukana te kendo linga mobile nene boye mobile tala ko moi sininya salite boye ay ba nde ba chaka parfum te azala na mobile na badara boye na boye aza salite mama na ofanda siko lelo wana eza ki amitié te wana eza bombe on bali o ba osala peut-être ba osala poto détruire Karine mais aza toujours Karine andima na kaka déjà ndima ko mema fardeau ya bongo nzambe moko ya bike au fur et à mesure azo sala toujours kombo na mais ba fan nyonso ba nyonso bozo ntaka ko nganda ngai Karine mokonzi atika lo sala grâce te mo mabete apporter toujours na beauté manene ti ya nyonso ndenge azala nebi ke lelo ata lelo te lobby grâce te mo babilo ko sala o eza na kaka ba to sala ba to ba mona biso lobby ozonga na makolo Karine parce que Karine sala ma bete abimisa kasi ndenge ba no bwaka ba voice ba ndeko loba ke na koloba ndenge to aloba kango te pourquoi en plus c'est comme bakata suki na yo ka lelo pa na yo oh bakata suki mama na banga lala na se mama ba grâce temo pona mobile azo lakela na nene ya mabe bakata penza suki pourquoi na mwa beta grâce te wana pona ka lika mwa mibali toi na lo ba princesse je parle bien de princesse princesse mtabete Karine te likambu ya oyo papa na katanga mutakata shikeza nani nene ya Karine a bête parce que ça les monter moi passi comment ça fait-il na to vanda na yo OK linga mobali na nga o bombela ngo yebisa ye loko te na mona ko mangana cc ozo ba message ozo tindela ka papa wana Karine na sandumba mutoka kisi na bien pas encourager ko ya solo o te mona nga minga macho petemo na asaka na ngate yo keba na kombo na nge o mona Myriam loko bembelo kwa Myriam alobati keba ka eza mbasuka na kamu na kono komeka changa ba témoin na bino na makambo buzoba na te ngana loba bo Karine pesa ngata 100 francs na ite Karine ke poto to ozotala bien ozotala quand même moni nga na parcours na nga nga lelo na tala o nazala Myriam alobi na Myriam lelo c'est deux choses différentes attends peut-être na lekela sona lekela pe na Karine na canal ya Karine te ndenge peut-être na za o nazalelo
mais ceux qui naza oyo nga naza lelo eza peut-être pour na bolamu na ye oyo sala pour na nga mais nga na Karine et bientôt bebana mais na porte ka toujours serre na motema na nga Karine beta nga ipetse pa na etuna mais Karine a mon grande sœur na ngai o nga na landi ya Christelle Myriam Aleki na ngai buena ngeka na edikeye mutunya tozonga banda na nga na Karine nana tikalo na tikalo zala ke oh buena boye Karine ba zaki mabe ya zaki vite chérie on malinga ke ne baba ndo muna ate pona zala elumba be siko elonge eyo bakisama wapi mabundi eyo bakisama ba Yesu ko mona osundeni tu as vu qu'il y a une carré tant d'ailleurs pas grand signe. J'ai tout le monde comme quand on m'a dit na maman même. Akanga mana ba non ta sisa ko kanga mana mokili mobimba te. Akanga mana bango ba onde ba malamu. Akanga mana bango to tikeli bango mo atamwa mokie. Bakanga moni Karine azwa fardo mabe ami mango. Karine atika neka na makamune Karine azama. Mais azata bolla moment sala été. Ya. Oyo comment ça ba niveau ya mission ya Karine a voyagé. Karine a Afrique du Sud. Atika ngana grâce. Ngana oyiba biloko kwa Karine mokonzi pona pesa mama na bango. Tu peux imaginer? Mireille mais to yiba loso to pesa mama ba kelamba. No chaba loso na zumi panzi na bimisi na congélateur to pesa mama bango akena. Karine pas koya boya fongoli ba congélateur. Yo na wuto ika boy Karine a voyagé atika biso tina mbongo Lipton. Ta niveau. Tala ni boza bande côté. Mais nyonso na ya monate. Combien de fois maman na bango ya kozwa ba loso na ndako Karine mafuta na ndako Karine. Oh yo yibela ye. Onga lelo nga na tubeli masumu na nga. Onga na yibela ye. Tozo yiba to cha na kanti ona ki otoka mai na se. Oke tika biloko libanda. Descente. Mutata swaza mabe na emoko boy ndi kolinga teka keso batu ba oloba Karine mabe yo po bani mama ko te mabe makasi Karine so ba joueur nyonso baza awa Karine bango nyonso me ba chazel mbe batina ni ba beta na na yebana kida oyo boy bango nyonso ba yebana ba na nakwa Karine oh tika boy Chantal azana ba varese azo kabolela biso nyonso o monde za bo kolata ba varese na ba varese ba teka ata ba $50 bo ba na tribu la mama na tribu na makasi na bango est-ce que na bilongi na bango na Chantal akoko yeba te longi moko ayebi ne kute longi ata moko te mais tu yeba ta vie ne aviende ya Karine avia grâce nandeni kasi lokola ke ya longwe ba yebisa relation bazana na Chantal abiembela ba onyo fara ba odiembela ba oluka succès na komba Chantal siko ko tima Chantal soka bando sonisa bango eza pona nini ke bazala kina Karine Chantal aza vieille ya Karine oyo kaka ya liboma ata batu lelo ba koluka ba interpréter que Chantal liboye car Chantal au monde ba vie mo bazala bu Chantal mbemba aza yaya pona Karine abando pesi ba concert hernios ouais nde na oloba Chantal mbemba au monde benza likambo bo ofandisa petit na ekandenge zala Karine na nini boite na bulingi boite omoni batiko sala babilo mo boke ote ngai bwena bo soka ibe prince ya weli pona conclure eba ke pa Karine Mokonzi na Facebook ya Karine Mokonzi soki tembe kasi yaya okomi États-Unis soit disant que yende mutabengisa kiyo kuna ata video na ndinga zana ba vitesse na wana te ata photo moko to monite na Facebook abaka abana ni prince ya weli za mwasi ki alinga ate ya ba photo mususu moni penza ke to vandi bo ata na nini ata to za biso na ba peignoir na biso mais to vanda mbetu kasi te to zo solo la kasi bongo mais yesu ko eloko moko te zali abando bani prince ya weli za mwasi ayonde na okepe sango ba beta ki ba fille a mérité penza lo zizi wana ya wana zongi mbangu na ko na zonga pa yo saka na mutu ndeka mbia poto siko komi poto okopoto pe ya wapi États-Unis ongana ngena zonga na sa 3 semaines na ndeni ya ayika boka munda mbangu moko mutazongi amoni mo etaka mutazongi abeli yo monelelo abando bo observe mise matutu tala lisu ta mususu azonga na bien te ndaluki na zo mo frère akin
Yo, mikolo bafana ba boni na bandolo ba. Mais bato mokili ba oli ngaka ba lo bisara. Wa ba to kenda le bongo la mbeya makula Fabrice Bukaka mon privé ba binyela ngala to kenda bongo. Mais là tout le monde peut ba mimi a fini papa ya pardon. À côté là. To bani papa Vincent. Vincent. Comment on a vraiment Jean-Marie Lukoulas. Excuse-moi, Jean-Marie Lukoulas, ah papa bango. Ya. Oh ngala à côté mais quand mayena Jean-Marie Lukoulas na Karine Mokonde babomisi. Atika le pesu na son. Non, attends, na modèle la fille na papa Karine. Attends tu vas comme ça. To moni ke kombo ya Jean-Marie pela le mingi Ouais. O moni ngwela le trop hein. Ah netinga yebe na ngayi. Ouais. Nebe ketena yebi kapa ndeba parti ya yelo kwa na Karine na salaki. Voilà. En tout cas merci beaucoup Karine Mokonzi. Allah na yebe na ngayete. Acte wana ka sali mbamona yebi ya Jean-Marie Lukoulas papa Jean-Marie Lukoulas bisika nyonso na moni neti ngai so na moni na beta na ngai matolo baba ngala ko tuté. Karine Mokonzi azalaka na bongo bino boluka bo changer. Omoni mwa mwasa ziba bido 25 litres tondisi na solo squat andami na kibaka. Awe ba ne beauté. Eh bino kwa mwana moko mwasi wali ngabisa siko mwana bebe na makolo. Yenge Marie Lukoulas yako kwa zela na nukonsilika. Oh peki sengai. Kindoki te betu mo bazana de kindoki consent mo o utino prison na solo bolo ebi na téléphone na yo to batu ba otindela no yo kaka solo vungule solo vungule na téléphone ngabi nona koko tala video na ta 3 fois akotisi na vina papa ya Karine na kati. Non, voilà ce qu'on est fallait ya beta mabiki ka pour Karine Azat. Karine tu connais kende na bandalo moni place avant na face à banque di ça. C'est net Karine ko fingi papa na lo baté pour Karine na ba yanga na bi famille ya Karine. Abi famille ya Karine bango baba de. Moi na Karine. Général Mokonzi kufa lingwa batu balela ye lo kwa za kufa na ndaku na bango na kola lingwala. Omoni to kende kutu na ye moko te. Ouais. Karine malgré tout ça bi ba yani bazana poto ba melaka. Après qui sera ne bango. Ndela lobby Ye yani ni nyana poto abaza yana bango ba mama no yebi ye quand même yebi comme maman ya Karine yebi ma Charlotte yebi ye ouais aye tina ndengolo babongo ayebi ma Charlotte yo yebi mama bango papa bango kufa tombo nini ye tombo nini yo za no na zongo no na oku mama abuka akiti tombo nini o bachela papa na bango kendo yepe pona nini tomona ke matanga adete ya kimpui adete la dai adete ok ça la vidéo atika kolela te to yeba appel ka mwana te bien te fallait to landela ngope mais papa oya boti atali solo ya pamba yepe ko beta bona TV ezalaka te ya adete ngape na zongi sipo Karine kena na Rafat yepe siko na adete ya kimpui ouais oh il faut nze mon lebe on do marche papa bango yeda yembeli papa bango. Attendez tout ça là, biso nyoso to posta nga papa na bien sûr akufa mais kende na Facebook na ngai o mona lo ngai to mona ete o mona mama na nga to mona ete ata ko to finga ye au bien ba ko finga ba o mona papa na ngai o mona mama na nga ya yesiko yo ata photo ya mama na bango moko kombo ya mama na bango aibi ma Charlotte parce que mwana na banda ko kumisa ye mama na nga ma Charlotte ndenga na zala nyoso mama na nga Béatrice Batupendi que je salue. Comment maman nezala nani? Maman Antoinette, maman Kapinga, maman Bibichi, maman nani, maman Josephine. Ah, peut-être abina 2020 ba conjuguer tout faut ba bote. Il faut banda na po biso do. Nabi ya komi nani? Yenda simbi ba bon ya maternité ou bien simbi ba na bilo musuna royo lo baba toi. Yenda komi ko tambola na yango ka boye. So ezale peta linga bota depuis 2017. Abota été poani. Matrice ndesiko ba chauffeur. Ba chauffeur ndesiko mikolo yo. Ba chauffeur mikolo yango ko mo chambanga. Ba fille. Ba chauffeur mikolo ndeko mo chasiko mbanga. Aza projet obota yo ko mo salela ba calcul ye nani ye docteur. Avanja zanye loko lo ba biso ba fille. So bota. Bota na yo. So bota. Biso mwana na yo, zemi na yo moko. Karine ngande na zabo na bota na nga Karine na bota eloko nini na porter la ye eloko te yeke no cha Karine o te biso o mo ka zanga ke eloko ko loba yo
Fais-moi, mando na ite ba créer le papa. Il va bâtir qu'un Sony, j'aime pas yo quand même. Maman, il a un message à bando tango ya jamara bisinga tika. Oh, nzambe. Mapula. Lo ba na ba. Oh ya jamara na bengeti ya na bisinga botika bisomo to landela dossier. Olimbisa ngate fona lo ba kaka jamara vient. Est-ce que t'as là qui est? Et t'as là que Karina calcula kayete. Ataka ni na répertoire na ye ala ba bébé mission buzo ba Karina zalaka bando tanga kombona abando tanga kombona amoni kana Paris po yeba kikie Karina ndenga za mokonzi wana mokonzi siko ya kiliboma ebeke na boya ko beta ye combien de fois ba kima ba mona ka Karina mokonzi wana pudududu mbangu lelo yo zo munoko no pa brosa kite tala masebe ndezo bimana mona moi j'ai rouge, c'est qu'on la mort. Maman, t'as ce qu'on quitte ça là, les libines, c'est quoi, bâton de rideau, le roi rideau, moi, il y a mort. Le roi tellement ma côte, ça bibé, 13 ans, entraîne à sortir. Rideau, moi, c'est quoi, il y a bongo. Ok, nous sommes pour salir direct, on organise le roi direct, et ça, Snapchat, et rebondit sango. Et le roi bossana, il y a moi, oh, ça, la choisi, bah, pamplemousse, ou et là, t'as la saignée dans la bosse, elle est saignée dans la tête à Kotoboka. Du bel que maman, agence qu'on a dans mon account, et là, on a mon account bunzu, pour y avoir fini qui a wagnon. Bon, on a demandé de moya à moya, on a le comprendre que c'est une. N'habitez pas vaccin. Maman, au moins, t'as bandé au bon bakota lipeka mingi. Pour total ni lingwe les ali. Si moi mon colo, ok le chaka ka, si moi bota na poto moi na za na mukanda. Yes ko bota na Congo awa 20 ans. Eh, neti nga na 15 ans. Nga na komi na 15 ans, bo bata bo kita nga komi na 15 ans. Moi 15 ans, moi 15 ans. Pour le roi ya komo wanga, pour ya yebenza so bota na âge normal, nga na âge normal moi. Âge mona mwana eh. On a auto fêté 15 ans na nga yango eh. Na o ezala lobi na auto fêté ngo. Oh bah qui me pas qui m'a dit bala ta ba veste te na luki ba chronique zinga bi etala. Ba banga kaka te go yaka. Nga ko tisina 15 ans. Fais-moi salita zolo ba no noko solo pe. O moni ne ba mise ba soki sie. Au moment où on se va candiser mon nom, on a le bec té, on a le bec à 2 jours en prison tant que vous êtes en son, fallait pour pas bomber la combo, on a ma poche. Au moment où on est en voyage, on allait en compte non mon côté. Car il y a mon papa, toi, t'es bon libéré, en bloqué, il y a mon libéré. A combien sur la Karine? A quel papa dans mon compte, bon, n'y a pas Karine sur la poto, bon, nous sommes pas fatés. Papa na un homme responsable. A sali pona mboka oyo, a bundi pona mboka oyo. Lelo akufi bakunde na gombe ye tata na bakunde wa. Maman la profité un peu c'est Armand Mokondi master na ya kati Yannick Mokondi ya tata na bakunde wapi. Tanya Mokondi balobi yo ba. Yo ka bana Mokondi, ba bimisi bana Mokondi wana ba bimisi Armand, ba bimisi Tanya, ba bimisi Karine, ba bimisi bangonyo. Te no tanga kasi ba bimisa bangonyo so te. Yesa tali nzaka famille na bango ekokana wana. Bonyo so ba lokwa ba mechola. Bana babota na Congo kanisa neti babota na Congo. Baba kanisa pemba Karine ya choko. Aba no choko la na Karine moni lelo sort na ye. Akomyo ba ebisa ngai, ba tindela mafuta. Mama mili na zonga mundu okozonga mundu trop tard. Lelo ndo zo mafula ka kwa suki émission pesa batu ba mbote poto kabana po muli tension na zaki o mata. Tension na ngezele yo mata po moi so sarana ba komba batu mais artiste papa batu apema na kimia. Papa Mokonzi ngakutu na kuta na place to kende na Gombe place mogo balaksi so tala place ba konza papa Mokonzi. Omoni ezalaka bien mais yé papa ne na ebite ezala papa langi ezala na ebi na ngati ba ezala mona ba soki o langi soki nani voilà donc on est déjà à la fin ba mboti miriam mapula ba non so balandi yo ouais mbote na vérité so na lobi na vérité makasi ba to bo juge o mona ba commentaire bo le ba to bo finga na binonga pone tina minute so bo finga ko changer na ki miriam na te longola na eloko et puis yo so ko meki yo mame mili ngakutu na sai sa ko ba je to mona na kena no musika te Morino moni ndeka ka kima nebe na kelande tina face bandi sana obete ba genre sala oh merci na kinganya sunga kinga ba sunga jo na lokote poza na ope lokote
aza loko te preuve ane bango nyonso basala epa fali bango nyonso ntina nde fali akende okutana na banani na Kenya na siwa na Kenya bao bazala ye wapi baattache de presse bobima te ozala nona ozwa bino kala te merci beaucoup na bafra nanga nyonso bato nyonso balinga Myriam Mapula bomesa toujours Myriam Mapula gola nga changeaka kombo te papa herve kala te baclip na biso déjà esila maman ngate tanga déjà au moni te zelo te papa fait kalaté de retour ah bon séjour bisiko za ba te po ba jaloux ba ko me belé tellement trop papa fait bon séjour na yo merci beaucoup na ba famille ya mapula oui nga ba ngela taille na ngate ba donzo mo papa veut ma beo wapi ya yemba nzembu nana ya yemba nzembu omonte be mission sa mikolo a ofutene kaka tika kasi abanda ka ko critiquer batu bon ko sala et moi makabo merci beaucoup na batu so bolinga Myriam Mapula merci beaucoup à Rigo Fovo merci à Noël yena bien Noël Botamba maître Botamba ndenge bona raté maître Botamba maître Yuri chana se Yuri mutawakasi papa na ngai ti bokela Fabrice Bukaka, je te salue. Merci na batu nyonso balinga Myriam Mapula. Nga azana ka pona défendre mon ndé na banana papa les grands mokwao mokonzi na banana toujours. Nga pe o manya partir lelo. Kofi pa mona Myriam. Fan o moni Kofi. Amona papa kulutu na biso propre. Te ba jeter nga na koli na Mont Fleury. O moninga Myriam nena zabo na Myriam pa Myriam gola Myriam nyoso ngakoni na mon frère tokoni na ba Bibiston oui non Karim Mokonzi on a un concert moké akipé mwa wana te Karim Mokonzi ça déjà Karim Mokonzi au sali talent na yo la baronne sabango et kolongolo ne loko te yo muto sali bana wana lelo ti ba mataka ba voyage so ba sala le promotion maman na ngako banga ne loko te so ka yeba na prince ya par rapport à ba vie par rapport à ba vie ko kipe bango te ba bazana bango loko te pe ba otika le loko te lokola bayebana na sima na yo tika peka ba même kana fardo yo ko lembaka te azo lemba pourquoi merci beaucoup pour s'abonner toujours na Congo Liziba merci beaucoup Kevin Panda la Kachu to saka musa ninge kena so to mabe bolimbisi biso to kota mbasima au revoir bye bye Congo Liziba TV pour plus d'actualités abonnez-vous